Moi si batinyo so ba luka bakanga ba kokate ba futele mbongo tina ba clan ya bakuluna bakuluna ba yeba solo likaka se na biso ba bito kata ba dor ko meto comprendre tel kamongo za nini quartier là justement tant yo zo loba que no yo pesa cour na quartier là moi te ko insulter même na ba pauvre babia qui savait pas chanter. Est-ce que les garçons na pena ko yema yemba ko le kashoko ata ko mabelele le privé bisoye Babia pena envie ba tche pena garçon wana penza tantine neve wana penza madame Tilapia ba tche pena tantine neve ba tche pena Chokoro que son âme repose un peu na micro a fouté ba sepelaka ba sepelaka na ebiso que non moi si soit ku fait mobile ba sukoli ete akoma biloba loba. Voilà, grand merci à vous tous, chers amis téléspectateurs. Merci de nous suivre sur visionplustv.com. Donc on est là. Encore une fois, les vôtres, les préférés, l'aimables Jérémy Louemba, autrement dit le renard du désert, la force neutre, l'avocat de la jeunesse. Nous sommes là, nous disons un grand merci à la patronne Bella Dinganga, maman sociale. Merci pour le soutien. Merci également au président Raphaël Walukonka, les superviseurs. Merci pour le contrat bien signé. Merci à toi Dodi Mobutu, l'enfant gâté. Merci à Hilaire Branda Onyoka, le monteur très expérimenté. Nous sommes là, madame, monsieur. Tozana Maniké de John, donc maman et Prince Babia. Tobeta Masolo d'actualité avec lui. Avec elle, bien sûr, donc on est là. Alors, Maniké de John, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé ça bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes en forme, je pense. Nous sommes en forme. Pour bon baling nous en forme, mais nous sommes en forme. Baling anga te me batala anga. Oh là. On a des avantages n'anga pas na bango. Pour batala anga ka, otala kaka. Oh yo kaka lo baini. Parce que yo le phénomène hein, vous êtes la femme la plus puissante sur internet. Wanted. Moi si batinyo so ba luka bakanga ba kokate ba futele mbongo tina ba clan ya bakuluna bakuluna ba yeba solo likaka se na biso ba bito kata ba dor ko meto comprendre tel kamongo za nini metango yo bando vana na biso ba bazalaka wapi Elexi na sola bien. Ça c'est bien dit. Alors Maniké de gens dans le monde entier bana poto diaspora congolaise et que bakolo image moro ya porter malheur ya vie ya carrière ya Prince Babia alors que maman to botar moi na ye azalo la bonheur azalo la chance pe étoile pe na moi na est-ce que oro définir on est ni non le bagarre Prince nanga ils ont des choses différentes. Moi je travaille sur le net. Prince est un musicien, ça n'a rien à voir. Non, par rapport à conseil, il y a Makambo, Koloba Loba, le petit en chômage, a travaillé, il y en a parlé. Kasi ba mutu ba longolele musala. Bango wana lelo ba comment ba sala diote. Ba sala diote nanani. Oh, faire na Karine ba sala idiote. Karine a même image ya Prince pas watat. Ayembi nzembo ya faire. Ba longoli ba longo ba suspendre Prince. Na kanda na FC ngabi vanda. Lelo Karine na faire. Bazana diote. Donc vérité ça ande bongo. Donc yo ndande balwana to bengane bon so ba bengane basala image basala vidéo pourquoi? Parce que héritier nga loba eloko nga na reprocher héritier ko loba nga jamais que nga na supplier kai amema Prince na Angola. Na koko supplier jamais, je ne supplie que Dieu moi. Moi je m'appelle Manik de John. Ngande makambu. Yo ndi makambu. Na ko supplier jamais. Ce qui a même qu'à Prince Eba que non Atlantique au sans Prince en Kokangote parce que ba kenaka de au Angola ba futaka toyebi masolo il fallait que Prince Babia zalawana kasi papa na yakufa ezaki mboka papa na eti et comment mboka Babia donc il a pouvoir asa il a pouvoir quand tout le monde pourquoi balinga kola ki sa concert Atlantique côté ba finango ba la ki sa yango totala tout le monde allait ba sa prestation à Prince Babia tout le monde allait ba toi tellement na salle motema mabe batsa on a TVT ba tchate parce que ba mona makambu ya o esa makambu ki panvita o esa mabela en Congo donc faire rigola quelque part à Fina Prince selon you orchestre sango pe esili pe nango la team wata na ebite soko mona oni bato ba beta ba okina filu sikami te ba to zabena deya wa shali mobuta kufaki eloko na yo kaka ya pasi héritier a un trophée.
mais trophée on vandi na WC pour attacher des presse na ye azo ki nous sala le koso et pas ba voisin abosani ke pa na bango trophée zali ke fa lobela on pas besoin de lobela ba trophée a fali tozo lobela to ba trophée ebelé avec des cérémonies en place on se comprend Wanted Manick de John Wanted Général Etumba so pour que wata za la pena l'aise il faut ndengeni te wana ya mamu nanga te wana siko ngo pesanga ozo posenga ba question nazo tanga comme nazo fula bato na ya ko fula bato te na ka ko lobela Manick de John na nga mais entre nous pe Moni Prince abeta pa la team wata non bazoki matanga dernièrement Charlie Mobutu to moni ni yo ni Prince na matanga monte que ça peut quand même ingratitude na pesa mamba condoléances kokit te bato bangajaka mwana ba Mobutu wana ba Charlie quand même non parce que baza ba bureau liso mo continuer za yindeye ah ya na pesa déjà condoléances bato nyonso bakufa na famille nanga est-ce que ba musicien ba ya te yebsanga Manick de John est-ce que ba musicien ba ya voilà nous comprenons que Ozogoloba librement parce que bato ba la biso bango ba comprendre message très bien. Ngana Rope Sarah, merci Nanira Ambouri number 1, Maréchal les surveiller ça. Le jeune patron à restaurant Yolo Zona Dallas. Maître Sizasuka, ma puissance amie qui est toujours présent. Georgi Samba, les procureurs autrichiens. Donc nous sommes là. Manick de John, Lelo, l'actualité reste dominée par le conflit, la guerre entre Ferrigola et Kofi Olomide. Baro metina ba justice, to moni ou eleki, to moni ba témoignage, mais yo koti maramo pourquoi? Na koti. Olobi na koti. Mais parce qu'au côté, depuis que vous avez chroniqué, il faut l'église au milieu du village. Rosa parti pritin. So ba ena ndako na bino. Babandi ko finga bandeko na yo. Yo fandi église au milieu du village. Quand on parle de Kofi Olomide, on parle de Fali, on parle de quoi? On comprend, mais il faut se expliquer. On parle du quartier latin. Justement. Tant que yo solo ba que no yo pesa cour na quartier latin. Moi te ko insulter même na pauvre babia qui ne savait pas chanter. Est-ce que les garçons ont pu maïmba ou les rachoko? Attaque ma belé le privé bisoye. Babia pena envie ba tche pena garçon wana penza tantine neve wana penza. Madame Tilapia. Ba tche pena tantine neve, ba tche pena chokoro que son âme repose en paix na micro à fouter. Ba sepelaka Ba sepelaka. Manick Olingoroloba mingi, mais apparemment vous avez un peu limité. Hein? Parfois. Tu as dit que au moins ma net est mambo belé ba soda ba kema belé. Nzambe soda. On t'a créé polémique na mboko. Mais est-ce que vous pouvez position rapidement que vous avez Kofi? Monique Loro on est en wana. On est à quartier là, tu n'as pas sa position ni na colline kata latino. Yo bananga na sa position, ngana botiba na quartier latin. Sona soni na babia na yo tike les princes, fallait azwa mimi. Ozo comprendre. Na colline latino. Na opesa atanga na zana rando na fali ndengeni mutu soka koti abani ko bana fali na zino rando na ngana na chepembe na attaquer yo. Po makamu na biso eza ba cuisine interne. Mais tant yo okomi ko longwa na ndako na bino oya na fimbwe pa na biso chikote batunanga na chikote yo. Mais ça guerre d'esprit. Quand c'est ça guerre d'esprit, on salade. Tant on a obi que tant ba finga fali. Na sala vidéo liboso na lobanga bi tant bo finga fali. Mutu ta réagir mais tant on réagir. Batu nyonso ba ko alerter. Vidéo liboso. Tout le monde alerté. Deuxième vidéo na kata hors bord. Mutu nyonso lelo wanted. Service spécial comme lukanga. Ba kanga ngapé. Non, c'est l'émission na yo. Mais il paraît babilo ko to bolak se yona ken wana ba hors bord wana zonga fali peut-être. Bon so eza fali te ndé siko ya ye eza ye. Ngana na kamana. Bolak ici ba mapangu mais to moni pe abuko lupangu te. Ngana kamana ote. Ngana la ksi biloko. Ngalo bi yangeza yanga. Mais ya yo ona oloba keno ya ngai eza ya yo, yanga eza yanga te ya yo eza ya yo. Yo za kamana ngate. Oloba ya yo eza ya yo yanga bon ndeni yo zo confirmer que yanga eza yanga te mais ya yo eza ya yo. C'est du mensonge de la jalousie. Tout ça que l'autre te fait na kento binen to créer buzz. To la saka biloko handicapé, to mon appel micro film na film to la biloko handicap. Est-ce que tant to la saka biloko to fingra bato? Te il faut pas zo na ba vidéo. Est-ce que tant o ken na la saka biloko fali tant a prononcer ka kombo ya mutu? Non. Non et loko sala ka keno ba la kisi biloko fali yo ozwi liboma po ba la kisi biloko muninga. Obandi ko finga.
Non, en fait, Marambozé bien à 4 ans au décortiquer on a tout le lot parce que Marambozé moi ming maniqué de John, je pense que bateau comprendre mais entre nous yo za mona latino non lobby le lot mo pas wazu pena ndimi ba funda pena faire rigola que porter plainte na justice. Est-ce que c'est normal pour nayo? Mouto za petit na ya palais abeta na mouvement na ye azala na ye pas bien la Ligue des Champions basa ni même featuring attends basa na bango pe clipter za makambo ko mana on ndule. Qu'on a fait remettre la justice, est-ce qu'ils ont une démarche moi ça qui est malade? Ils ont bien pour la prochaine fois manquer respecter. C'est le patron de la musique congolaise. Attention, à Débordaki. Et puis c'est un père de famille. Au côté traité n'ingwanati. Bah ça lié bien. Confrontation zoyat. Total non son la confrontation au bimana. Mais il paraît que fait qui magi. Bah c'est là que joue la confrontation a quitté. Oh. Bah sengeli liberté provisoire. Aoutaki voyage à Pema. Confrontation ça koya toza na Kinshasa tokomona yango. Yo soka kofia kimi mutu. Do boule ege. Kofia le mbino bozo ebe susute. Kofia bangarando. Modelo kofia finga na mboko. Mesa tika musique. So bangarando. Yekute sale bien. Biso rando sala biso bien. Est-ce que bobi ke si ma fait répète on a jibé piano to pe na waze ko na simana yi. Ah, bino siko nde bozi ba yo tangi yo mto tangi komba jibé na makambo yo Ay ke papa Chéral nga makambo te. Oyebi que papa Chéral linga makambo. Voilà juste comme de lobby. Te na ebiso que papa Chéral yo zolo kanga bango photo place bazo sala ke nonga na simana e papa Chéral linga makambo yo te. Oyebi yango. Oyebi moto pamba linga makambo. Musique était mon clan, tu bien OK. Le boza fali, boza na ba Kofi, c'est vrai mais quand tu peux faire ça na batuna et puis bah c'est comme si ma faire c'est juste et ça connaît tout le monde. De la guerre sera longue et populaire maniqué. Souci na za posa na finga bato tangi. Tenga tu no finga bato. Non, la réalité, c'est ça, c'est simple. Non, on a remarqué que Bana Simana, et on a remarqué Bana Simana. Non, Misamandoki. Bozana boule, Marmoko Matina Makala. Et on est sur Nabido. Sur Nabido, c'est que non, on manque mon respect, il faut oser en andier les systèmes, il y a discipline militaire. Voilà, c'est un plaisir maniqué de jeunes. Je pense que Bato Balandi va comprendre, mais tous les gens qui ont la famille bien longa, Marmo Leki. Alors, tu comme tu as le marmot entre Yona, la famille Banjora, la famille Babiaski et Bobongisi, puisque tout le monde va faire vers la fin de l'année, non? Chaque année, ça m'a remboursé. 2017 s'achève, bientôt les caps vers 2018. Est-ce que vous faites une famille, vous êtes encore solo là, est-ce que vous êtes ou pas? Non, c'est un jour à fêter bien, donc il y a la surprise. Fêter bien tous les Nzambe, Tony. Fêter bien, tu as Nzambe. Ngaz tozonga na caserne pour tout bon ça va arme bien tout bima tout ça guerre luka guerre faut 600 asengi pardon ngandi na pardon na été nga ya ndima ya ngamenga boy na ya nanza maniki oko sa bilan ni na 2017 par rapport à musique par rapport à chronique internet oko sa bilan ni na sa ka bilan na moni ke no bato ba ignare les ignares ba simbi micro. Les ignares. Les ignares, ils ont touché les micros, ils ont amené leur délire personnel dans le travail. Ils ont amené l'imbécilité dans le travail. C'est pourquoi nous on est là pour faire un peu de ménage. Boloba obolingi, bosala obolingi. S'il y a à mettre de l'ordre, je vais mettre de l'ordre. Au mettre de l'ordre, bah plus au pouvoir en banane. Hein? Parce que bah contrôle internet hein. Pouvoir ba pesa ngo monte bon temps na ye na compte internet ba pesa nga pouvoir bon ndima ke le nga na compte internet le na poteza nga na tala marole ka bango nyonso na beta ka ba viko le ka bango nyonso et puis je suis la plus âgée de tous les filles de l'internet. Oh on ndima ki mère na bango ah on ndima ki ke ba petit pa na nyata bango na moto na bango nyonso wana na nyati bango na silisi bango pe balali asali nga guerre bango tout mais na fini bango. Okima ngayo na zabezi ya danger mutu totala na poto mutu totala manique de John. Mais vous allez na bango bien bokabana pe mabe trop rapide on ne peut pas promener tout ça. C'est bien vraiment parce pour comprendre que Nzambe alinga kate mutu malama vana na place bato mabe yango longola nga trop rapide alongoli kapashi trop rapide. Ngana kendaka na mission ya longola kapashi na équipe nationale. Parce que so avanda ki wana Karine alingaka empoisonné prophétie bimaï déjà et bimaka na église ni. Ah est-ce que vous sambela d'abord? Alongoli kapashi. Est-ce que d'abord sambela? Sambela les autres dépendent d'un état d'esprit. Ndé nous la Nzambe. Yo quand tu sambela bato nyonso bakenda ba église chaque jour de ba sambela.
So banda bokena na Sinta Kapashi évolution za ndenge ni bosala groupe nini bozana banani au fait. Tozana tina osala groupe te parce que tozana besoin ba soutien ta. Biso soutien mutu na mutana soutien na ndenge na nga bunda nga moko. Yo so mona na tina bana mobo ba finga mutu boy. Oh non tina bana mobo ba finga mutu tu dépends aux énergies des autres. Non, nga na dépend de l'énergie nanga. Tana bimi na net na bani ko attaquer nga moko sans Cynthia sans fifisiwa. Sans ni nak mona ka ke loko mutu a mélanger plus c'est ça la nga maweza prince. Prince est un musicien. Ngai naza internaute. Doba kabola yuna Prince Babia. Il faut pas kabola bisonga non samsana nga ya samsana ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, grand merci à Eric Eud depuis USA. Eric Eud, nous sommes de cœur avec toi. Merci à la Clint Chou qui senda, merci à Pico qui est dit Motema et Muriel Bantou na Belgique. Pico qui dit merci pour tout. Merci également à Galaxy Kasongo, la carte qui gagne. Merci à Maman Léonie Mial, la Malila. Oui. Namoni mwana mwasi moko boye abando sa na site mo bakangango après 40 jours moko na otanga kufi bakanyango. Omoni mwasi so akufeli mobali basukoli ete. Akoma biloba loba. Akosi sango te na yebi trop bien na yebi makambu na ya mabe ebele. Mwana mwasi akufela mobali so basokoti ko mabilo. Wala siko nani? Okufeli mobali yango nano wangani tango moni akufi bandi wangana. Obandi wangana ye basukoli ote na famille. Okomi azaki pire vie po akufi. Ngako na kabona na babe makufi na ndimi. Oba ke kondimana na ndimi batu musule babe nganga vevor ke na veve na été. Et ça a déjà charge. Na nzoto mwasi. Mais yé bena mobali akufa zaka mobali na yé. Omoni ki mbambala ML na ye wana. Avant d'aka chez les parents. Maintenant nyango wana. Na otinde les messages na ofouloté. Na ofouloté. Na fulote ya. Manike. Na net pona na ba chaîne nyonso ba boyo. Olingo kota na net, olingo kota na net na kuma Manique de John. Oh ya ya. Alors Manique John va tout chiter, yebisa biso ozana relation nini na concert na biso Marlène Kasanga ozana diaspora. Et on a yebiso que non moi si soit ku fait mobile ba sukoli ete. Akoma biloba loba. Parce que yo apprenant que ya ku fait mobile. Akende na ne pas basango. Avant il y a pas nanga. Bon problème? Na ebiete. Yem ta finga yanga ebiete. Na ebiete, je la connais pas. Na ebiete. Voilà, merci, on est arrivé pratiquement à la fin. Alors on va des personnes Papi Pembele, Motema Carole Diongo. Na Boston noire l'américaine valable. Monzola Carole na Melé maman na Beni. Babi Sandrine Mupendeski, autrement dit la patronne à Florence Kelende na Leli qui chasse vraiment maman Bachombo Oyo. Prince Lofombo. Vient ngai Jenny grâce à elle, balobi toujours grâce à elle, Jenny balobi Sénéchal. Adèle Djogo et la fille la plus lancée, la fille la plus chantée. Adèle ba lancé yo trop bayembi yo trop pema. Voilà. Nzanzu le gourou du temple Wegbadja, 9 fois grand maître. Tous les chiffres 9 multipliés par 9, exclus les zéros, c'est 9. 9 fois grand maître. Elle s'appelle Manique de John, donc on est avec elle ici à Bandalungwa, Tobeti Masolo par rapport à l'actualité. Alors on va tout faire remercier Batoto Balingarabiso parce que l'émission Penalty est là pour vous, donc merci infiniment à Nira Ambouri number 1 à l'île Papa na bonheur à Bouri. On ira merci pour l'assistance. Joyeux anniversaire également à Falis. Falis, joyeux anniversaire à toi, nous sommes de cœur avec toi. Merci à Déborah Moupoulou, Moté Maya Gilles d'ADG Dimone Kenya en France. Déborah Moupoulou, donc merci pour tout. Les petits Moussongo. Viens Kati, les petits Moussongo à Berlin, donc on est avec toi. Les Viendou du Nouveau Riche à Chicago, les Viendou du donc Calato, donc on est ensemble. Donc Jérémy et au Salabiso toujours bien, Bato Balingarabiso, donc on est là. Bella Dinganga, la patronne, la maman sociale. Merci pour le soutien, merci pour l'assistance, merci pour ton amour. Merci également au président Raphaël Walukonka, le superviseur. Merci pour le contrat bien signé. Donc on est là. Émission Penalty est là, donc contactez-nous sur le numéro WhatsApp qui est affiché sur Facebook. Tapez simplement Jérémy Luemba. On est là à suivre et à la prochaine. Bye bye.